ce soir, je regrette, il y a trop. Baye, balakabem balamoko bamba, et si libella, Bokyo contre Bokyo ce soir. Alors j'ai le plaisir de vous présenter au numéro 1, Soukami, Mère Souké. Nous autres à côté de la Mungusu. Kilo, ça c'est le Zoï de la voix du Zaïre. Au numéro 2, Mama Ibanga. Mama Ibanga. Yéyé spectacle là, Bamure Koya. Somme tabimi pétélé ma boko le la vraie maman fin. Maman que vous les aimez beaucoup, non? Bien, maman qui avait loi. Mais parce que il y a une mobile à déranger à Zakanda 3 maman Bibendou Moziki oye Moziki oye Nalo bien Bokolo pesa malambo te yo yeba Alors que le rire comme ça, il faut vraiment au moins à deux quand même, hein, ça fait rien. Et maintenant, Papa Sakala. Papa Sakala. Bonne Abino, Boskizinga, bon, on a Libino pendant 3 ans. La voyage est en Suisse, la Zongaki. Alors, on a un petit groupe, il y a un lélo na yepo na sepel sabino. Merci. Nous avons compris Coco et Welboué. Mamie Coco et Welboué. Nyonso eza contre sexe. Oui, bah, président fait sa contribution contre sexe en Gaï. Citoyennes et citoyens, méritants et méritants, je vous souhaite tous bonne nuit. Et maintenant, il y a Songé, il y a trop. Si vous voyez bien, Songé, il y a trop. Et Bengue Jobala. Malembe. Kwa zako kuna biso banso bokia. Mapoko malembe. Koko ya nzombo.
appelé Mawa. Bon, hein? Faut comprendre quoi, hasard raté. Tu vas séquer le Kizeng. En tout cas, on appelle ça la même chose. On a dit que avant de mettre les blocs en d'accord. Avec un tas de kilos, on va te inviter. Il faut aller à 4 euros. Aller à 4 euros. Sans souci, moi qui le gonga. De mettre la tenue de scène et vous aurez devant vous le groupe Zoï de la Voix du Zaïre dans Bokilo contre Bokilo. Bon amusement à tous. sikoyo mesa mikumi bitabi babomi biloko nyonso oyo desine kaka po musakile kimi oyo pasi oyo nakumi nango oyo mpona kubuta balubaka kubuta pasi kubukula eleki po mwana obuti okamata mutima na ye utie kuna na kati ya mwana po abanda kuyukila yo aya kutyanga dibuma na funa dibuma na ngai Mera pale, damas alimerchana damas zero ponga mamia de bouton da mettre. Ouais tout qui dit. Neni ona kome. Uti wa. Menga beta ba kofu na ngaya mikili yo bana na contre ngabo so. C'est-à-dire ba kofu nyoso izala ki abanda ku yo mutu texte yango. Eza kopo te, eza kopi ya mikili. Mais mikolo ifo komata mikili. Mais na mikili danse na msonga mati mikili na ozonga mais yo la tande ko sape boete dire on est à vous dire c'est évident mikolo to comme na basira milton donc mistake mais mawa mwana mubimba uzali dépourvu de sens ibongi bacha yo na jardin botanique yo mais oye bitala oye mundeti ngaiko mazungisa kuna zungisa uya kuyibisanga makambo papa yo mbizi sinon kombo yo ebika rapport na bongo na molimo yalo mote na suna teka mokala moni soki mwana aza kukoka kalasi te na memi yo bakomisa yo na kalasi ya cordonnier